Ma mission TV, le miroir du monde. Quand soki omutuyo moko moni market, il y a marché central. Yango batiango déjà toké. Bon, tabo talaka market wana donc mutu. Ozomona teke wana ba marché moderne. Soki balobi ki a sur soir ba travaux, eza kone kolaka population. Biso ba commerçant to sepela mingi na mutu azo la biso solution, ye wana mutu to sepela na ye. Omoni ko zo VPM, ko zo gouverneur, bango nyonso bazali l'état. Bazali bakonzi ya mboka. Biso ba commerçant, posa na biso ezali bazali ko la ba tata pe ba maman. Ko la biso solution o ya malamu. Déjà gouverneur a vu solution mi balé pour contenir plus ou moins 4000 personnes. Pour Kalembele wana étonnant min énorme ndenge wenza kambele zali. Gouverneur de la ville a payé vendeur et marché central. Aussi longtemps, tous en période où il y a maladie, il y a coronavirus. Il y a tout le monde qui est malade, qui avant qui banda, il faut désinfecter les mobimba. Terrain était comité. Terrain est allé provisoire. Pour preuve, sur le côté de terrain, malgré Zand, il y a un Zand na ba poto na kati. Zand na ba poto tisiko pour la Zakaka. Terrain, il y a handball. Le gouverneur a promis qu'il y a non avec des choses au sala. Peut tout le monde a une réaction, on a appliqué déjà. Tout le monde du gouverneur a des choses au sala. Au sein de la ministre intérieur, il y a en personne à quitter à la constant de lié. Au moment où autant il est rapport, il y a malam, il y a mabé. Ma mission TV, le miroir du monde. Nazana esengwa koyeba ko boza ebele liboso ba etano na bino ikeba tata ba mama bande ko mbote pe boye malamu na émission ya lelo na ebike bozo tala biso partout à travers le monde. Merci na bino pona fidélité pe confiance. Sembo très réclamé par les invités bazako senga po baleka po bapesa makanisi na bango ndenge to lobaka yoko sembo émission ya lisolo, sembo émission makanisi, sembo émission wabito kutanaka pour nous remettre politique pe masolo masusu matali kita ekolo lelo to kobeta politique te lelo to kobeta masolo matali bongo kita ekolo. Merci na équipe technique Mbia Mavinga Samson Ilunga bangonde mutu bazana biso awa po bongo na biso na bandako dans de très bonnes conditions na bakisi lisusu ku parbola na bakisi sulemboyo. Merci li susupe boye malamu na sembo ya pokwa ya lelo to bosanate malade ezali. Il faut toujours que la kachine na yo, que soukola maboko na désinfectant, mais côté il y a coupé ça la bambote, bah qui n'a besoin respecter. J'ai vite compris que trop de bises na Kinshasa, ngai mon azomo nango ba jeune fille, ba jeune garçon, bazo pesa la babise, oh normalement balobaki tous ala na contact te mbote kaka ya musika. Soki bozo on dit maté que malade des ali wana etalibino. Mais boye ba que malade des ali biso ba panze sango to kolembate na kosalaka toujours sensibilisation. To kolembate na kosalaka sensibilisation. Sukola maboko na à tout moment malgré maïpe mobulu mais sukola maboko na tout moment. Ko pesa bizite pesa mbote ya musika bovanda na 1 mètre bokutana koleka 20 te donc to respecter ba mibeko oyo mukonzi ya bakonzi ya mokonza mboka oyo alobaki soko boyi kondi bozo la santu Thomas etali wana boye baki malade des amis ya mibale problème ya courant nazobeta lisusu tangwa bandeko batali na cabine ya Funa Club na bokaso komi na pont ya bokasa ya sika okomona bandako ya étage za wana cabine wana ya Funa Club bandeko batali il y a un problème liboso transformateur wana ezalaki ko servir courant ils ont payé ça courant na quartier na mobimba mais ce ko ekomi problème makasi problème vraiment ekomi makasi na kati ya quartier wana transformateur ne zo ko supporter charge te. Pourquoi? Parce que bandako ils a ko tongama ebele ils ont supporter les sous charge te. Alors cabine Funa Club eza na kati ya lupangu ya SNEL il se remet na DDK SNEL aya na transformateur mususu batia yango na kata cabine wana pour et longola o wana na charge pour
Et ça la bienté délestage bakoya ba délesté de par nabino na 8h30 bakoya kozongi sango lobby na 8h30 lobby ba délesté de nani départ mususu. Donc na chaque semaine départ nous sur bazo délesté sango à 2 reprises. Donc so ba délesté bo sali 3 jours et puis na 4e jour na tongo ba délesté bino bazongi si départ mususu kaka ndengo na conséquence ba miyibi na butu basi ba yebi horaire ya SNEL. Donc ceux qui bayebi que départ wana ba délesté quand ba lali mulili baso profiter pour na ko yiba ko kotela bato na balupango pour mulili bendaka biloko ebele yango to senga na DDK SNEL sala effort yaka ko cha transformateur mususu paiement na transformateur wana ya kala comme ça transformateur oyo ya kala epema ba départ mususu ekota na transformateur ya sika mbela to ko tika te ko beta 3e mbela pe asuka kuluna na bandalungwa balabala mwabi kiobongoi misanda kuluna na ndenga defoite to sengi na la pulusu bacha mwa ordre pe kotona na bandalungwa na inga ya suka wana balabala wana nyonso kuluna na ndenga kosaka na te au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas bien, tout ça, la période de Covid-19, il faut me battre là. Yoko longa ndaka mama na ona tata na po ya ko papa kaba machette na nzela na prince quoi po ya ko bundaka na baninga ko beta baninga machette. Ce n'est pas normal. Bandalungwa na inga suka trop de kuluna. To beta kitangwa pona bakashine solution ezwami. Siko to beta tangwa pona kuluna. Merci. Les autres sur la likameta bongo zandu ya monene qui défraie la chronique marché central. Et belé pe bozo koloba. Boyebi to na période de confinement, bakanga ki zandu ya monene, projet hôtel de ville des alike. Babo musa zandu wana, boko mona na émission lelo maquette ndenge zandu wana ekokomo. Entre-temps, ba vendeur baza kolela. Je crois 3 mois oyo baza kotekate, mais hôtel de ville ezui solution pour na ba vendeur nyonso to ya zandu. Baza ko kabola bango. En attendant, en attendant que misala ya zandu ya monene sila bazo kabola bango na ba marché misusu bakenda kuna bakenda koteka. Je crois batie bango na marché au kala bazako presque aux que tala ba rencontre à handball. Kala bazako en place de la voie du Zaïre, les locaux place de la voie du peuple. Croisement Itaga Kassavubu. Les lobos comme on a ba image ba tongi kitoko ba toilette ba prise ba minda atambula ebeti mange toko telanga bakopola te wana ezali ba vendeur ya ba fantaisie soki na bosani ba mabianga baso musanga na nzela ba vendeur ya fantaisie na ya ba bijoux bango mutu bakozala na d'ailleurs gouverneur a ville a inauguré kango mokolo ya samedi bokomona ba image na kabinda plateau lisusu gouverneur abetaki to wana bazo bongisa place wana po bacha ba vendeur wana na Zikida na Gambela soki na bosani te na tala mwa papier na ngai oui na Zikida na Gambela na kabinda plateau bazo bongisa ba place na Kalembelembe aussi bazo bongisa place wana pour en attendant que tout ça na confinement bakangi na nous zandu le temps ba bongisa zandu bachana no ba vendre ba place wana pour il faut batu ba vivre pour gouverneur ayoki mbela ya banaki il faut batu ba vivre soki zandu esili gouverneur alobaki yango ngai na tunaki question na alobi tous les vendeurs oyo ba pesa ba place ils sont identifiés soki zandu esili bakozonga na place na bango sans problème yango pona lelo bato musu bazo sepelate et puis si vraiment ministre VPM ya intérieur Gilbert Kakonda komaki lettre soki na zu lettre wana na kotanga yango en pleine émission a commis lettre à lobby na kata lettre wana ba sur soir nanu ba travaux ya zanga nde bazo tonga zanu nde bazo nga ba clôturer ba sur soir yango nanu ba association pe ba syndicat ba vendeur bango pe ba porter gouverneur plainte ba porter maître John plainte to yebite bandeko batali soki tokosuka wapi pona yango toza bongo na Didier Lola aza président de travailleurs ya marché central ya Kinshasa mbote ndeko Didier mbote ndeko voilà toza na ndeko Makusu Goura ndeko Makusu Goura za commerçant natif ya commune ya Kinshasa ndeko Makusu Goura na pesi mbote
Mbote. Avant Tokota na Moussinda émission na biso na kotangela bino lettre oyo VPM Gilbert Kankonde akomeli le gouverneur de la ville province de Kinshasa transmis copie pour information de Zalaka, monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents, monsieur le premier ministre, monsieur le commissaire général de la police, monsieur l'administrateur Yanner, tout ça, monsieur le directeur général de la société Safricom, concerne sur séance de travaux de réhabilitation du marché central de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. À monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, monsieur le gouverneur, de rapport à ma possession, faux état d'un empressement de service de votre province à demander à démarrer des travaux de réhabilitation du marché central de la ville province de Kinshasa, malheureusement au préjudice des commerçants en confinement et particulièrement de certains de vos partenaires dont Safricom SPRL avec laquelle vous êtes en convention de concession depuis le 3 juin 2005. Signé Gilbert Kankonde, VPM ya intérieur. Asengi, na gouverneur à ville province qui tient en français, ati kanano, misala ya kobongisa zando ya monene. Didier Lola, réaction à lettre à VPM intérieur. Merci de Roger na mutuna na yowana. Priorité ya Mokonza Mboka eza le peuple d'abord. Lelo bato baza na confinement na bandaku. Na sima ya confinement mwana mboka Gentini Ngobila a profité parce que marché central eza vraiment salité, ezalaki salité. A profité pour que Zando et Tomama et Zonga Yasika de Tolobaki Mukuleleki Zando Nabiso et Monene eza vraiment salité makasi, la condition hygiénique eza malamute. Tozaï koteka kovanda na ba condition moko malamute so mbule beti eza ki impraticable. Yango biso na niveau ya Zando to sepela ki na likanisi wana kobongisa eza mabete. Réaction retourna par rapport à lettre du ministre intérieur. Malgré le ministre intérieur, Yemoko en personne a quitté aya la constant de lié. Au moni autant il lettre bi rapport par rapport sayo ya malamu par rapport ya mabe. Asala nan constant de lié sengi avec tout le respect qu'il faut au ça le ministre intérieur. Aya kutala niveau ni nizam mezali. Ce qui va le dire que sur soir ba travaux ils ont venir la population parce que ils ont un délai moko X au gouverneur a pesi na bana mboka pour que bazonga siko jusqu'à nouvel ordre de ba repesa il y a continuer musala ou soit batu bazonga na bosoto. Parce que les gens souffrir de la population au profit à un sujet libanais. Parce que les Libanais, va dire à côté il faut attirer le gouverneur de la ville à genoux. C'est quoi? Namboka bisoto kendaka ya bapaya makambo to mona rangote. Au voyager comme à l'aéroport en Wanzoubo, il faut la priorité bazo pesa na bana mboka. Mais boni et pas na biso tozo pesa avantage na mutu oyo aye ko détruire au lieu à construire. Les a passé pe mara pour la réaction à lettre wana nazo senga na VPM yemoko a quitté sur terrain au lieu à zo ba rapport par-ci par-là
akita aya kotala niveau nini aux ans de commis après dans les Voilà, alors rapidement, on appelle ça de Makusuma Loba, les trois, oui, par ailleurs, ils ont continué, on a bien qu'on est comme VPM intérieur, par ailleurs, attitude me pousse à vous rappeler, à sa gouverneur la lettre, la substance de mon précédent courrier référencié numéro 25 du 10 février 2020 concernant la surséance provisoire de votre arrêté portant démolition des constructions anarchiques, entre parenthèses, bâtiments pavillonnaires, pris en exécution de votre décision exprimée dans votre courrier numéro du 7 novembre 2019 portant résiliation de la dite convention. Cependant, formellement suspendue par la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, siégeant en tant que juge de référé en référé liberté sous le RCF numéro tel que confirmé par le Conseil d'État sous RORA numéro 003 du 22 janvier 2020 pour grave violation des droits et libertés le plus légitime garantis à votre contractant Safricom Esperel d'accéder librement à ces investissements réalisés en vertu de la dite convention dans le marché de la ville-province de Kinshasa, de ses droits à l'égalité de tout, oui, de ses droits à l'égalité de tous les devant la loi et de leur égale protection par la loi sur l'ensemble du territoire national. Aussi, en exécution de la dite décision judiciaire et des lois de la République et consécutivement à mon susdit de courrier, je vous instruis une fois afin de surseoir à tous ces travaux de réhabilitation du marché central de Kinshasa initiés en violation des lois et des droits des tierces, jusqu'à la modification ou retrait de mesures urgentes aussi ainsi décidées par le juge de référé de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il y va du respect de la sécurité des investissements étrangers sur le territoire national. Le responsable des services de sécurité qui me lisent en copie sont chargés de l'exécution de la présente instruction jusqu'à nouvel ordre. Veuillez agréer Gilbert Kankonde Bilomba. Mabous, réaction à lettre AVP. Bon, merci, Ndeko Gilles. Bon, réaction dans la lettre AVPM, Ezali Bouye. Au moins, qu'on soit VPM, qu'on soit gouverneur, bangonyo so bazali l'État, bazali bakonzi mboka, biso ba commerçant, pour ça biso ezali, bazali ko la ba tata pe ba maman, ko tu la biso solution o ya malamu, o biso il faut to sepela. Pour le lenge auto ezalaka ta mosusu na zandu, ba bisika koteka, ba salité, ba nini, tout ça ezape malamu te pour la santé. Alors, ezako ndako vandaka, ndako komo beba bani ba bongisa ndako eza mabete. Nenge pe papa gouverneur azozo mo ba solution ya ko luka ba bisika ya mike ya kocha biso eza mabete. Na kosenga na VPM aluka bakuta na papa gouverneur batambusa solution moko ya malamu. Voilà, on espère que la solution sera trouvée, mais surtout de comprendre Zassan de Moutou a fondé qui gouverneur et pas Bazouzi bakataki likamu donc VPM à l'Andrika likamu Bazouzi ne Bazouzi bakataki likamu à l'Andrika likamu ya Bazouzi ne Rosile na dosana na lingo kota ngo mingité parce que tozo senga na mokonzi mboka a intervenir parce que comme déjà moi conflit. Oui oui. Et comme déjà conflit moko ezo senga intervention du président de la République. Question na zotuna na plateau, est-ce que kobongisa za mabeto malamu? Est-ce que zando za salité to malamu? Ba conflit na bango ya ba juge na bango, je ne sais pas. Je vais éviter ndeni to Rolanda. Azo senga appel na nzela oyo ya bilili na caméra na yo, na président de la République
à intervenir pour mettre fin na ba problème oyo. Parce que ce qui les lots va sur soi et que ba place au ba ba commerçant et ça provisoire. Voilà. Si ko ba kozonga zandu mo colonie parce que koto va passer 3 mois, koto va lobby dans une année, ba to ba kozonga tant vous fait paiement sur soi, c'est que ba commerçant bazaka libanda, c'est que ba bominde ba commerçant si ko déposer. Didier Lola, yimtozaki au four et au moulin, il y a marché wana. Est-ce que ba maman ba kotekana ba papa ba kotekana ba kozala na sécurité, il y aura pas de problème. Ndeko Gilles ozalaki lobby na inauguration omonaki service à sécurité parce que na ozonga moi simoke terrain wana eza terrain ya handball etekamite eza terrain oyo bapesi yango provisoirement gouverneur a confirmé ki yango lobby jusqu'à tel point que marché aussi là pour que bateau baza wana bazonga na baplace na bango so to lobby du point de vue sécurité eza kaka bana ya quartier nde bazotya sécurité place wana tozwi baresponsable ya basportif bayebani entre bango na bango nde bazotya sécurité na kati ya marché wana mwana au pire akokota te bana babengaka bango bana efe oyo batekaka basigarette bakokota te moyibi akokota te parce que pourquoi pas to recourir na bana quartier po bayebi miyibi nyonso ya quartier bayebi miyibi nyonso ya quartier moyibi akokota na quartier wana te mpi biloko ya bato ekobanda kolala likolo ya bamesa. Oh, quel risque! eza risque ndeko Gilles omoni gouverneur aza na vision moko ya moderniser ville biso tolandi vision na ye pourquoi totongi marché wana mbangu tokende komona ye yo lobi okangi zamba ozobongisa bato bakokende wapi torapelaki bino ndenge abengaki babourgmestre bacommune apesi bango mission rapide 3 communes Kinshasa Lingwala Barumbu vite marshal bosso bandaki ya kalembelembe umeli muke parce que kuna ezaki ba construction moko ya makasi ezalo ça la paye inondé hein ce que vous paye inondé kalembelembe ouais yango wana ezui moi temps mais na la voie to kemba en français to kutaki déjà teresa vite yango to avancer je crois d'ici là bandeko ba osala musana kalembelembe ba osala pe lancement na bango parce que eza déjà pour évoluer déjà gouverneur a vu solution mibale pour contenir plus ou moins 4000 personnes pour kalembelembe wana etonami énorme ndenge wenza gambele zali par exemple ba marché municipaux batonga ngona forme moko parce que ba confondre wenza gambela eza munene moko na oya kalembele ndenge mona wenza matete zali yango na la voix gouverneur a pesi biso coup de pouce mbangu yango salami déjà to solution ya deux places alors Didier Lola, est-ce que vous avez récupéré tous les vendeurs toutes les vendeuses tous les vendeurs il y a ba fantaisie na ba bijoux na pavillon 5 ya zandu yango boche bango na Itaga est-ce que ça bango nyonso to misusu bazangi ba place en tout cas bango nyonso te parce que ndambo bazoyi na kalembelembe o bazangaki na kalembelembe nde ba yeko na Itaga donc voilà kuna ezali ba article bijoux ya en or en fantaisie bijoux fantaisie eza ba mesho bateka kabelo et puis ba super wax ba sac dame chaussure dame donc toteka pe fashion kuna parce que au monde ba boutique peza wana to sali ba boutique pona bato bazala ba maison minene et puis na ba montre. Voilà, alors Makusu aux notable il y a commune à Kinshasa Didier Lola lobby sécurité ba zumi bana gaga yambaka si je ne me trompe pas bana yambaka est-ce que ils seront facilement beaucoup identifiés bango facilement pour Didier Lola le mot très important biloko ya batu et banoke na dépoter banola la wana tala bijou et la wana na marché il faut qu'on ait écouté on a tongo pas bana koteka est-ce que avoir écouté on a tongo sécurité les anamakasi merci de Kozulu pour na eloko e makambetali sécurité bazui bana ngwaka ndambu pe ba sportif ba rumbu bazali en tout cas ba petit wana toza na facilité ya ko identifier bango chaque fois tozo côté ya bango
pour bolukra misala ya ngou biloko bato faut battre yango bien donc faut battre biloko une fois biloko ya la ba kit ya la nini po eza marché moko ya na kati ya terrain kangama eza nde to mona marché na libanda ce marché sidi bato ba bibi bino bokangi donc comme le roi bino tutika na charge ndako donc toza pena ko éveiller côté ya po ba no to ebi bien to ebi bango très bien donc na kati ya lobby na mona kyo pe moko za ki wana en tout cas bango moko bana bana souci na makasi po bango ko ba olinga te mupaya mususu ya po makambo to ko bango moko déjà ba telemile ngo na ninga muketi voilà alors avant marché fungama je peux fuma lundi lobby déjà natunaki sur place babi déjà donc lobby fungama okendaki ko désinfecter marché suite à Covid-19 mbia mafinga total la image ndenge ba désinfecter marché MC mbia mafinga awa ndenge bozomona na bilili oyo eza zando ya sika oyo gouverneur de la ville apesi bavendeur ya marché central aussi longtemps toza na période oyo ya maladie ya coronavirus yango tomonaki malamu ke avant bateki babanda il faut badésinfecter zando mobimba yango ozomona wana tobandaki yango depuis 3h du matin comme lelo eza dimanche de tout premier temps qui toka nga ba porte no so ba désinfecter partout pour que tant ba teki ba roya lobby ba mi batela mana maladie oyo ya coronavirus to ezaka na initiative à gouverneur de la ville to biso to zwande esprit ya ye de tozo tchana kata misala donc a ba oza protéger na maladie avant ba to ba kota ba lave main ozala wana ba to tchela ba ba savon na ba mesa na bango to ko tcha ba poubelle ba sac poubelle pour que ata soki ba lié moi loko le ba boaka na mabele ba ko tchana ba sac wana pour et permettre biso service et assainissement salam lobby lundi déjà ba bandi parce que tozo kende ko salam sous na cabine da kuna gouverneur ya ville province ya Kinshasa a inauguré qui marché wana pour un temps photo yib sa ba téléspectateurs et ça a libéré et ça en attendant gouverneur alobaki yango trêve de bavardage bolanda ba réponse ya gouverneur Gentini Ngobila oyo apesaki na ba micro ba journaliste bazalaki sur place mbia mafinga ezali sentiment moko ya esengo makasi komona ndenge tobongisi esika oyo ezali place na bozali na avenue Itaga ba mama ya zando oyo tolakaki avant tokanga zando monene tobenga marché central tobaki tokofungola bazando ya mike mwa mingi yango wana tobandi lelo na marché Itaga ezosala mpe marché na Kabinda tobongisi mpe marché ya Kalembelembe tobongisi mpe marché ya Simba Zigida bisika wana tozotinda bamama oyo bazalaki na zando monene bakende kozwa bamesa na bazando wana parce que marché central jusqu'à nouvel ordre tokangi yango kino tokosala misala tobongisi zando tozongisi yango koleka ndenge ezalaka liboso nsima na yango nde bamama bazongi totie batoilette parce que tokokolinga te zando ya monene eza bijou ya mboka na biso eya esika bapaya bayaka baza kosala mwa tourisme na bango asombi mwa eloko amemi na mboka na ye comme souvenir ezala na modèle oyo toyokuta zando toilette te bamai ya salite bamai ya niei eza koleka recette ya malonga te depuis tobandi na hôtel de ville tomoni toujours ata lomeya te ata elikuta eyaka te soki zando etondi salite biso na hôtel de ville faut tokamata so mbongo topesa baadministrateur po basala bisala ya salite tokoki kocontinue kogere zando ndenge wana te il faut tobongisa tozongisa yango tongengisa yango nsima topesa bamama na bapapa bakoka
esalela yango na ndenge ekuti alobi boye jusqu'à nouvel ordre zando ya monene ezali ya kokangama bato bakosepeno te baloba bilobela te batika biso tosala mosala ya Kinshasa mopeto na kati ya Kinshasa oyo aboyi ake mosala mboka na ye esika yali gouverneur alobi Didier Lola donc le bavandeur bazana pour na moi temps ils pour la libération. Est-ce que vous le confirmez dans le plateau? Merci na motuna wana na ozonga nanu na désinfectation. Désinfectation moni toza na période oyo maladie oyo za ko boma batu pour profiter na occasion pour ça batu ba respecter ba mesures barrières. Et on te juge qui bon que avant marcher finalement il faut qu'on désinfecter parce que ça terrain moko pe umeli bato ba bi terrain wana mai za okota tangu mbule za obete za otonda oyebi so mai tondi poto ba microbe ezali ba toilette wana umela kala et on te juge qui bon avant bato ba kota na biloko na bango au monde ndenge bazo désinfecter ba vitrine na bato bazo désinfecter ba table ba magasin toilette ba ko désinfecter yango et puis système de désinfectation et qu'on continue chaque jour dans la toilette chaque jour dans le nettoyage et pourquoi va produire aux alentours permanent pour éviter les microbes donc on a veiller à ce que l'assainissement est à la makasi pour que bana mboka bazwa mesure bazwa maladie la confirmation ya makambo ya gouverneur biso to landaka makambo ya zo souci na biso précaire ezalaki ke souci na biso majeur ezalaki ke basteki bazwa sur place ya koteka comme bazwi place ya koteka marché central bako réhabiliter yango kaka soki basilisi je crois place wana gouverneur alobaki yango akotonga terrain moko ya monene oyo mpona kopesa souvenir na bana commune ya Kinshasa alors naza koconfirme ke eza place eza provisoire bato soki marché sili bakozonga na bisika na bango bato mosusu baza na besoin kozwa mesa na place wana lobi batuna yanga sur place donc moyen lisusu te terminé moyen bazwa mesa te bato babijou oyo bazwi bamesa wana te na place de la voie place de la voie eza toloba baplace esili bato bakoti wana bakoki soki otali bilili ya place ya Kabinda place wana ezalaki fulu eza le double ya place de la voie donc je crois bato bazwa place kote bazozwa na Kabinda wana d'ici là parce que musala Kabinda tozosala ngo dans moins de 2 semaines azosila alors voilà comme on le dit Kabinda après place de la voie du peuple gouverneur inde akenaki na place Kabinda plateau mbia mafinga totala nano place on a Kabinda plateau pe boza ko préparer moi marché moko wana totala na bon tozonga na plateau poto commenter on m'a bien ngami mbia mafinga place Kabinda plateau cet espace c'était l'ancienne discussion tout ça on a continué à discuter on a trouvé ce site en attendant que ça a Voilà, ça va en direct. voilà Didier Lola Kabinda plateau fait Boussala Nimon quand on est sali à la place de la vente tout ça là qu'on a vite je crois surtout bimia azokende déjà ko banda obeta ba table toujours là bas boka ba kayas ba bible parce que ça qui terrain mo za maya ba boka ba kayas pour tosto le moli matiti nyoso za la ki wana je crois besoin ki bilili c'est la Kabinda plateau ezaka école primaire wana oui ezaka école primaire ministre PSP mais Charles Boutanou tout pour inaugurer donc yango wana provisoirement parce que c'est depuis 2017 que place wana ezala ki bongo sans pour autant ça les continuer ils ont un projet quand on va passer place à la voie en attendant on a pu passer en attendant
Donc, les autres marchés, on a attendant la réhabilitation du marché central pour que les commerçants dans la zone. Les travaux, la cabine, on a 2 semaines. 2 semaines, tu as friperie, nyonso. Ah, on a place à ta friperie. On a place à ta friperie. Quelques personnes, bazangi na. Parce que, mon ami, si tu vas dans Zandu, bateau va l'équipe est belé le roi friperie. Et ça nous soulage parce que la cabine, là, ils ont le double et la place de la voie. Donc, friperie, nyonso na okota. Tous les gens solution à place wana et après on a profité na micro na yo ba tout nyonso ba teka ka biloko ba courant na ba kenkeeri voilà tous autres chaba on a wenzelo fungula wenzelo fungula au moni kaka wenze tikala kaka libanda na wili na kati vide eza vide donc tous autres la souhaite aussi si ba tout nyonso parce que muta otuna na ndako e bongo biso to zala wapi to yebi bino to bosani bino te donc bino nyonso tokocha bino wana et puis ba maman nyonso oya wakading après avoir kocha bato na friperie comme cabine des amunene eza pemeni ya wenza simba zikida donc je crois marché na bino aux arapeurs ils appellent na cabine là ils appellent na cabine parce que cabine il y aura combien de tables plus ou moins 2000 tables plus ou moins 2000 tables parce que ils ont les doubles il y a place de la boîte mais Didier Lola est-ce que ça parce que le gouverneur l'a dit, mais ça vous fait les. Vous identifiez le vendeur, mais ça sans problème. Ok. Na ligne n'a pas sa précision, c'était la question. Na confirmé le gouverneur, espace oyo. Le gouverneur donc c'est à titre gratuit. Ils ont offert. Il y a quelques commerçants oyo. Tous s'organiser na bango pour battre la lumière. Pour battre tol, pour battre ba kobomisa ba toilette makambe belé et ba oyo pe baza la possibilité te caméra na bino okita hein tozo pesa bango gratuitement parce que ça va commerçants ils nous financent pour que tout ça la moins bleu moins mike mais na confirmant au devant plateau que la place est gratuite ils ont fait boya vous avez la place na bino au final, la main d'œuvre est organisation entre nous, les administrés et les vendeurs, toujours s'organiser entre nous. Pour que tout comme ça place. Donc il suffit que les vendeurs s'identifient pas Nabino ou bien on a la liste de conservative, je crois que la recommandation à partout. Ce sont les mêmes vendeurs qui sont dans Zandu, réellement. Et ça, c'est eux qui bimika kabubateka na bana Zandu te. Betili sous c'était bato bazoya ko déranger biso bazala ki na ba itaga, ba lac Mwero, en tout cas to bettra mamba coûter. Gouverneur à lobby bato ya Zandu de baza ko kota na bazandu wana. Alors ce que tu as na itaga kato lac Mwero ko ya ko déranger biso te parce que bato Zandu bazana mebele to zo na solution bato Zandu. Jusqu'à les bato bazoteka na kati ya Zandu. Bazoteka na kati ya Zandu nde Didier Lola, tu as la télévision. On va tu as la télévision. Quand tu as la télévision, tu as la télévision. Mais le gars, tu as la messa, tu as la place, Didier. Pour l'émission, il y aura des réactions. Loba est à la erreur dans le service technique. Mais je vous confirme, il y a un commerce. Azana messa na Zandu, madame Nateka na Zandu. Yemo kutayaki pour aluka messa, hein? Parce que hier, il y a un carton, madame Nazanazan. La PC, madame, une place gratuitement. Parce que. Et ça, n'est pas gouverneur. Alors, où m'a pu se nommer ça? Naningana Baksaboye, tant que notable à commune à Kisasa, biso, tozabat oyo, to koli na terre, to botabi na terre, voilà, pour bande komingi, bazana ba makanisia mabe, ya on a robeta 7 pour la décorer de kolola. Terrain était comité. Terrain est allé provisoire. Pour preuve, sur le côté de terrain, malgré Zandu. Yo sommes dans Zandu, on a un poteau dans Kati. Zandu, on a un poteau tissiko. Pour l'accès à Zagaka, terrain, il y a handball. Donc, il faut que Zandu, on a un poteau, et il y a l'accès et Zali, terrain, il y a handball. Ballon, la barrière pensée. Voilà, alors, Soma Zigida, gouverneur avec un peu tout, nous avons fait une visite à gouverneur na Wenzea Somba Zikida pendant quelques minutes.
Moi, je peux faire tout. Car ça, tu vois, c'est notre maison, donc l'image ici, c'est bien pour moi. Ça peut... Pour la moussala, gouverneur a promis que non, avec des choses au sala, peut tout le monde a réaction, on a appliqué déjà. Tout le monde du gouverneur a fait des choses pour la misala des bandits. Félicitations à ça, les soirs au Leka. À ce cas, notre CPL à trop. Si quoi, ma clé va compter, tous ont été tous en bon gondeni. Donc, quand on habite au CPL à trop, nous avons à abattre au Leka. Gouverneur a qui la fois passée, quand je suis allé intervenir dans la TV. Donc, en tout cas, les félicitations. Comme on a de l'eau, nous avons un baby boy, nous avons un tout passe. Zigida Oyo, les alliés Wenzi Mounene et Mboka. Tout battre à Isaka, battre comme une chassate. N'engé bazui organisation au Salanzela. En tout cas, gouverneur, merci. Nzamba Bakso Mikolebele na Mokili. Na grâce Mounene Oyo Sali. Il y a Robong Sanzela Oyo, il y a marché Zigida, il y a commune à Kishasa, Veni Dima. En tout cas, gouverneur, beaucoup de merci vraiment. Alors, Didier Lona, Nasoma Zigida, chauffeur au batika véhicule wana pour Nzela Funa et commune à embouteillage. Chauffeur au bazar véhicule wana au bakbaga ou louara véhicule wana pour na osala misala balele pa na ngai balobi beauté qui qu'elle était ni Nasoma Zigida et pas ya maman moko ndeko Didier Lona yango bimisi bango libanda embouteillage ndeko Gilles awa ekomika ke loko no so beauté qui mutu moko te na bato bazo soki bateki aoyela yo acte de vente ou bien ba certificat ndenge babengaka wana azate omoni nga nazo observer mwana mboka Gentini Mobila mingi ça fait tout un temps lobe ezalaki lancement ya batravaux ya réhabilitation ya nzela wana kobima Prince Kasavubu ti kobima Bokasa j'étais là présent amoni ndenge Abouda Chou je crois bazo benga Abeda Chou ndenge bazo bongisa nzela wana voiture nange ekoleka te heureusement ezalaki ba jeep nzela ne komaki impraticable gouverneur a côté na ba problème comme banzela azu ba partenaire pour que ba bongisa place wana na balaba bateka ka su nzela de Gogil nzela na ba koteka c'est-à-dire pour mutu ke le ka ofuti mbongo non totika makanisi wana et puis ata ndenge ovandi na plateau na yo wana ato salelo ka malamu yeba kozana batu su ba olingana bango kaka yote ba kotikala ko ndima yote ato salelo ka bien yango gouverneur akanga matoi a répondre à batu wana to moni soki muto tout monde zo répondre yete la kisene muto zo provoquer ozo répondre kana ba action mais ba lukela batu na ba parking place muso ba kotika ba voiture parce que fune comme na embouteillage mais ndé problème to za na marché central bozo ba magasin botongi le kola ba parking après ce que le gouverneur a réhabilité bolobi nini au arrêt de travail yako toujours singa na ministre intérieur akita atala makamuni de salamaki na contrat na lelo balobi l'état o ya pesi soki libanais raison est-ce que l'état qui peut vérifier construction wana mais non na la pesa qui est autorisation des villes parce que soki ville a retiré contrat na et comme bon yango to sengi na président de la République à intervenir le bac déjà alors Gambela rapidement peut na souka gouverneur a lobby que azo réhabilité ba marché nyos omoni ototonga ngoza provisoire batu ba sepeli o ngala ndako coureza te moyena wenzo kuti prise ozo charger téléphone azo réhabilité ba marché tout quand même esprit ya gouverneur ya monde toujours travailler nango je crois ba commerçant tous ba félicitations de part et d'autre bon na bato mitema mabe mususu ba ondi mana ba ona kuzu mais moyen koloba boza te quoi ça comme mitema mabe voilà alors MC Ngama vinga tous mamo image ya maquette ya Zambo ndenge comme ça peut continuer ko commenter les loso ni Zando komi boy on les apoto est-ce que ça venait sur les Zando tababate makusu te en tout cas bien c'est la besoin maquette le temps de commenter en tout cas soki omutu yo moko moni maquette ya marché central yango batiango déjà toké bon tabo talaka market wana
donc mutu ozomona te que wana ba marché moderne donc ezana kitoko nendenge est-ce que ça mabe na po mutu nyonso azomona ngo eza mabe likanisi wana est-ce que eza ndoto ababa te ngobila komisa zando boye nde tomona na maquette ndeko Gilles oyo eza bazando ya poto ndeko Gilles soko moni biso toza koaccompagner baaction ya gouverneur ya ville tala maquette wana ndeko biso tovoyageaka tokenda na mikili wana ozokita parti aéroport oza komona ozokende bawenze ya bapaya wana oza komona toza kolula tozofinga mboka na biso mais sikoyo ekomi na tanke babongisa mboka wana eza mall namonaki basota wenze boye na Afrique du Sud wana eza mall oyo mobile azosala en tout cas coup de chapeau na gouverneur toza na nsima no tocontinue kosoutenir alors totala soki eza ndoto ya baba te mpo Kinshasa eza Kinshasa soki marché commune tomoni na maquette oyo toyebi te so toloba nini mais dans la vie il faut toujours avoir des ambitions soki ngobela komisi mpe na marché central nde tomoni na maquette oyo mbia mafinga alakisi biso azolakisa biso wana tokobenga bino lisusu boya na émission na émission la biso semba alors tokomi na suka sans pour autant tokotala bakomba batu mpo toboyi ba droit de réponse baporter ngobela plainte na ba syndicat ya ba vendeur ndeko Gilles moto afundaka azalaka na raison te moto azofunda mpo asala moto moko plaisir biso tozozela baconvocation depuis semaine passée ezoya te bon toyebi te so plainte yango eza wapi yo ofundi ezala mpe na bapreuve ezala mpe na baargument solide ce que je déplore epa bandeko mosusu ennemi ya congolais azaka ya congolais alors biso tolanda biloko wana te biso tozo avance wana eza mpo edistraire biso ngobila bia olache te azokende liboso azo avance soki baporte plainte eza teke soki nga na fundu ezakaki nga na raison justice toomona bajustice ezoleka na mboka moya otya commentaire ebele eza wana te wana eza badistraction alors biso tozo avance makusu 30 secondes message ya suka bon message ya suka nakolobaka ya boye surtout pour la bavendeur nazosepela mingi mpo na bacommerçant biso bacommerçant tokosepela mingi na moto azozwela biso solution ye wana moto tokosepela na ye voilà l'idée message ya suka na ngai nazoyebisa bacommerçant nyonso ntango bakenda kozwa bambongo kuna bapesaka bino eloko te bato baotinda bino botomboka alors yo bazozwela otya solution bazandu yango wana eza kofungama soki oza na problème ya souci eke oza lese yaka mona biso topesa o solution bolanda bato te bazotinda bino baboye na boye zandu ya munene ekangami bolanda interview ya gouverneur zandu ozonga lisusu te batiaka mpe tembe na leta te zandu eza ya leta obia komisa zandu na ye yo outaki ndako na bino yaki koteka okomi kosoppose na leta qui est derrière toi tokoyeba ye na bacommerçant bozala calme bozala pesé mwana mboka gentini ngobila azozwela bino basolution. Merci Didier Lola, président ya syndicat ba travailleurs ya marché central à Kinshasa. Merci Ndeko Makusu Goura, commerçant notable ya commune à Kinshasa. Merci. Avant ces la secrétaire. Donc bisibila émission c'est nous a toujours au fond pour Nabino. Merci Nabino, ba téléspectateurs au Bolandi biso à travers le monde. Na sembo ya poko ya lelo bino mo Bolandi ndenge bazako ba pesi ba commerçant ba vendeur ba vendeuse ya marché central à Kinshasa ba bisika ndenge ngobila so pesa mo ba bisika po baba na koteka en attendant ya ko réhabiliter marché central ya Kinshasa. Merci Nabino. Boutique la mala mungai Nabino ne tokutani mbala sima kaka nangolu nzambe. Et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19. L'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus,
1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus, vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse les bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Ma mission TV, le miroir du monde.